pas les plus riches du monde, mais il faisait de son mieux pour que nous puissions manquer de rien au quotidien. Avec la compagnie de notre maman, ils ont tout donné pour nous. Mon père était un homme merveilleux pour nous, ses enfants. Il nous demandait toujours d'être humble, peu importe ce qu'on va accomplir dans la vie comme il a été de son vivant. Même si parfois on faisait des bêtises ou encore on faisait des deals. Finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya mato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele lelo pe yango fierté za pa na ngai. C'est une sécurité, c'est pour lui, sa manière de rendre hommage. Donc, c'est ce qu'on dit chaque fois aux artistes. Que c'est la carabafleur, Nabao, Basuka, Toba, Kamisayo. Négatif de l'autre, ça la fierté. Il y a président Mondoueri, peu fierté, il y a phénomène et sauvé. Mondoueri m'a formé. Phénomène est sobé, Abimisina na Misu, Yabato. À présent, nous appelons un membre de famille. C'est difficile de prendre parole dans un moment où, mais un peu de volonté n'est fort. Membre de famille, ce qui a sa tête au leki, un membre de famille. Rapidement, nous courons derrière la montre. Le pasteur Eva Abongama. Tête à force. Ezali na témoignage moko ezali kolekana na moni ete exploité kombo wana ye moko pe akomi artiste. Ezali leki oto fandi na ye na ndaku kubanda kubotama na ye. Donc, nazalaki na momoko ye échange et pas na yete. To zalaki na discussion te kin to ye kokabona na ndaku na bango. Po mama na bango azali tata mwasi na ngai. Pe na bokomi wana na bango elongo. Eli famille moko ezali respect, bazali respectueusement pote bayebi dikamuna nzambe na ko vivre na baninga bongo témoignage malamu nde yango wana azalaki na banyungu te akotisi batu boloko te na famille na biso vraiment amerte yango kolo apemisa mulimu na ye. Merci. Nous invitons le pasteur Eva. Pasteur Eva qui était debout tout au long de la préparatif mandaté par Papa Kolutu. Il était toujours là. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la parole. Amen. Bananzambe. Togo mutu na biso do sambela. Auto recommander moment na salo boko ya nzambe. Fait que nzamba accompagner biso. On m'a exhortation, on m'a prière.
Zambé, Azalape. Ça va te rendre grâce pour un moment où. Bible dit dans circonstance, nous sommes tous commissaires. Nous sommes tous commissaires parce que nous sommes tous commissaires. Au but de la poussière, à la poussière, à la poussière. Soit le coup pour l'agneau. Tu le commandes au monde en salle, au monde en autre, au bureau de l'Anzambe, le monde à Bissot. Il te manie sur les artistes. On le tosi à partager, mais le Banzambe attend que Oyo. Tu as tout le bas, tu as partagé en mot pour Ndeko, papa, yaya, leki. Oya lalité. Ye oya lali. A kokimo kano ya tatanzambe. Mais biso to tikali des exhortations. Verset 12. Bible, je lis au nom de Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons Poto soit Poigna Oeko Salisa Mitema Nabiso. Nagana rappelé Mutumo Tosana e Awa, et le Golingo Yeba, que Mutosa fragile. Et c'est comme Eliopenga. DP comme il a eu Pona, président Delta, a eu une répétition, 16h, 17h, moi malaise, bateau a eu une répétition pour le tournage, au bané qu'on préparé, tant que une nouvelle on a 19h, et comme c'est bon. Yango awa mutakomi psom oyo, et ça psom à Moïse. Moïse a sa moko ya bateau yo. Azaki na mayele na nzoto parce qu'il formé dans ndako pharaon. Ya mibale akeko lekisa 40 ans na ye et pas Jétro tango akimi 40 ans en Égypte, 40 ans et pas Égypte. Jétro de awa na psaume 90 o Moïse azo epesa Nzambe salisa ngai yekolisa motema na ngai ya koyeba kotanga mikolo bongo mutema na ngai ezwa mayele pe bwania ya kotambola malamu na se na moi oyo fazo so yokanga bien tanga na ye ndenge moko lobi eozape ya yo question mo eza simple na minute bapesi ngai pendant koza makasi koza na se na moi oyo mutema na yo eyekoli nini Salomon. Oui, namuna. Comment c'est mon nom? Idée bonjour. Bonjour. Tu es en matin à France au bino na bozaki ba poste parce que pour na pas de dans le Mickey, ayi ba parce que tu es que vous avez famille. Il y en a pour aller dans France pour bozaki. Moi le bana matin à papa pe et nous connaît une personne. Ouais. Mais biloba le baya bazoté. Et en France, asayi crise na ndako. Quand on a crise à l'hôpital, moi je suis à Koufin Nzambe à Bendi Moli Monaye. Donc les athées sont moutales bao boité. À ça qui crise, même si on le dit, poison est bon, il y a ça qui crise. À ça qui déjà crise, comme si les gars qui ont mal bossé, c'est les gars qui arrêtent. Parce que l'hôpital a Bikaki a eu chance. Mais on a tout repos, on a une distance à Moulaye. Mais il y a crise, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se fait comme situation on peut s'amener dans la propriété? Non, maman a fait Sarabani, l'hôpital ministre qui est là, l'hôpital a miné le Tokenara. A son rappel traitement. Traitement peine de commissaire boy. Pour oublier peine à traitement, pour avoir traitement pas maman. Mais crise est comme ça là on a ndako, c'est ndako, crise à salle ndako. Les gens m'ont dit ça. Après ndako de baron mais il t'a pas même à côté de la voiture, ndé à côté de là.
akende hôpital. Alors na bafani na ye oyo batikali na groupe sans président okopesa bango conseil nini parce que bato mpona azo président kufi mpona azo président kufi maka presque nyonso ekataka donc moi liloba na bafani na ye mpe na groupe oyo etikali mpona akokamba bango mpe okopesa liloba nini. Bon liboso na oloba na bafani oyo balingaki Delta Force numéro ya Delta Force oyo leka babenga mama so babengi numéro ya Delta Force eza pa mama ye moko mama akoyamba epona bafanatique epona bana groupe babatela groupe na biso wana ya groupe na biso ata biso bapapa koba so babengi ngai bana osala na bano aider bango wana ya groupe ndeko na ngai na koko tika te donc groupe Delta Force eza ya biso bana bazaka makasi basimba groupe wana alors yango ouais azali ndeko na ngai na nyonso yango mibale aza ndeko na ngai na aza ndeko na ngai ya ndeko pena ndeko aza poussé na ngai. OK. Et à part ça, je merci mes leaders et mes condoléances. Merci. Yo lenga mulai. Christian, nasimaliwa mobali na ye azokoma libre pe oyo biso tokoki kosala omankenga bwendeni yopina omankenga ndozana omankenga pa ndozana papa objectif na bino eza ndeni okata masumu na makamera na bino bafukami toyi tosalela makomi ya nzambe pete oyo ezalaki symbole signe ya alliance ya libala na bango mpe oblige maloba nyonso oyo balobanaki oyo na parole na ye mpe na ngonga oyo tozodeklare Père au nom de Jésus basali na nzambe bazingi Père au nom de Jésus tosambeli mpo na accomplissement ya parole na yo lokola ekomami na Romain na plutôt na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 ke mobali oyo akufi mwasi atikali libre mpe alliance nyonso ya mariage eza brisé mpe maloba bane kolie bango tobebisi baefe nango likola bomo ya mama dans le nom puissant de Jésus tobebisi maloba elobama entre bango mibale ve na bango ya libala eza su na influence te likolo ya mama dans le nom de Jésus
tosambeli na moment oyo na bakonzi oyo pesi biso ya kokanga libala na même pouvoir wana towandi kolongola lopete oyo oyo ezalaki signe ya alliance ya libala na bango tolongoli yango influence nyonso epai kovanda na mpaka oyo mpo na libala na bango ya mabe ebebi au nom de Jésus odéclare mwasi libre na ngonga oyo akomi sous responsabilité ya Nzambe alola Bible elobi il est le père des orphelins et le mari des veuves kobanda sikoyo todéclare akomi na prise en charge ya Nzambe dans le nom de Jésus Nzambe alola oyo abandaki kozwa so na ye lokola mobali topesi yo place nyonso na ye lokola tata lokola mokeli mpe lokola mobali oyo abandaki kozala babesoin ya mobali mpo na bango bavivre Nzambe alola osalisa bango avec okombe vide oyo dans le nom de Jésus tozongisi mosika na yo influence nyonso moto mokili akoki kozwa esprit moko akoki kozwa na elongi ya delta na forme ya delta na mongongo ya delta mpo na opima lisusu mpo na mama mpe bana toboyi mpo tobebisi yango dans le nom de Jésus odéclare ye libre na delta osambeli mpo na bana osepare bango na nyonso okoki kozala influence ya mabe likolo na bana oyo okoki komela bango banzela komela bango baeshek déclare bana bakola malamu bana bakola na yo Nzambe bakotambola na yo Nzambe babesoin na bango Nzambe osalela bango mokolo moko bakoloba tata azalaki te me totikalaki na tata Nzambe asalisaki biso abatelaki mpe apambolaki biso merci père asambeli mpo na libota famille biologique na ye ozala Nzambe okokotia kopesa biso makasi ya okomble vide oyo azalaki motuya mpo na biso ya osunga ya osalisa biso asambeli mpo na bana na ye bazalaki bana ya mosala moto akala moko ancienne na bandeko bazali bazokamba mpe lisanga donc clan baartiste ya groupe Delta Force ya kala mpe ya sika basangani baza bomoko mpe bazo. Je viens aujourd'hui témoigner sur la personne de Delta Force. Pour nous, Delta était un père. Il était un homme bien, il était un homme honnête. Delta aimait bien ton travail. Je me souviens encore quand on était ensemble. Si seulement tu viens à la répétition en retard ou à tournage, dis-toi seulement que tu ne vas pas répéter ou bien tu ne vas pas tourner parce que le président va te chasser. C'était un homme qui aimait bien son travail. Aujourd'hui, ce président, faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire sur ta mémoire. Mais nous, tous les membres du groupe Delta Force, on vient te dire adieu. Adieu président, adieu Dati, adieu Kotalma, adieu Franck Guingué. Merci. Là, c'était le mot, le dernier mot du groupe. Nous pouvons les encourager. Tout peut s'abango peu chance. Il y a Kokoba, ils ont gagné place. Merci. Là, il y a Anifa. Il est également Azaki Papa Mapasa. Azana Mapasa. Il passe à Moko Azana Lox, Azana Jimo.
chers amis, collègues, camarades, je vous salue. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour cette triste nouvelle. Rendre un dernier hommage à un homme cher qui était mon père. Qui vous prie de m'accorder. Je vous prie de m'accorder quelques minutes de votre temps afin de vous parler de notre père. La vérité est que cela n'a pas été facile pour nous de rédiger ce discours, mais c'est notre dernière fois de lui rendre les hommages qu'il mérite. Mon père était un véritable pilier pour nous. Il répondait présent à chaque situation lorsqu'on avait besoin d'une épaule pour pleurer. Il était présent. Il était toujours présent pour nous. Dans la joie, papa le plus riche du monde. Mais il faisait de son mieux pour que nous puissions manquer de rien au quotidien. Avec la compagnie de notre maman, ils ont tout donné pour nous. Mon père était un homme merveilleux pour nous, ses enfants. Il nous demandait toujours d'être humble, peu importe ce qu'on va accomplir dans la vie comme il a été de son vivant. Même si parfois on faisait des bêtises ou encore on faisait des deals, il était toujours patient avec nous. Il nous pardonnait et disposé à nous accueillir dans ses bois remplis d'amour et de joie, bien qu'il fût malade. Là, nous sommes censés de stopper. Vous allez bon, continuez. Bien qu'il fût malade, tout ce qu'il pouvait raconter, jour après jour, il partageait avec nous. Mon père connaissait l'art du sacrifice auprès de ses privés, la nourriture pour que nous puissions manger. Mon père était toujours présent dans tous nos moments difficiles. Il était sociable, gentil et aimable envers tout le monde. Papa, ton départ laissera un grand vide dans nos vies et dans nos cœurs. Prions que Dieu console maman qui devrait vivre désormais sans toi. Et nous, tes enfants également. Tout ce qui t'aime souffrira jamais de ton absence. Nous savons que ce test ne pourra pas exprimer tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce qui est encore plus douloureux, c'est savoir que tu ne pourras bénéficier des fruits de tes efforts pour nous et encore moins voir notre réussite. Tes enfants qui t'aiment et qui continueront à t'aimer pour toujours. Nous espérons que depuis au-delà, tu nous écoutes et que tu veilleras sur nous. Nos cœurs remplis d'amertume et d'amour pour toi. Nous voulons que toutes ces personnes présentes dans ton enterrement sachent à quel point tu étais merveilleux. Nous sommes heureux d'avoir partagé une partie de nos vies et nous te disons au revoir en espérant te voir dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom repose. Est-ce que nous pouvons encourager les enfants, s'il vous plaît? Ok, ça va? Merci. Courage, Shadrach. Courage. 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 Oh, nyonso bokosala na vie nde kosala lokumu ya papa. Donc papa asali abokoli bino atangisi asali oyo akoya kosala même ye aza te oyo bino bokosala ekozala na honneur na ye bino sikoyo bokozongisela ye ascenseur. Bafilleul, le filleul, ceux qui ont juste une minute parce que nous courons derrière la montre. Le filleul, maître Olivier Azali. Il est nos aînés. On nous a parrainé 14 couples et lui était le 3e. Nous gardons un souvenir vraiment brillant. Sa disparition laisse un vide, pas seulement du côté professionnel. Sa mort, c'est un gain. Et nous l'oublierons jamais. Ce n'est pas une perte. Nous allons continuer à nous réconforter. Va en paix notre frère. Que Dieu de grâce console nos cœurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.
dit Massomo de Blendé, le président des artistes comédiens. Bien. Bandeko, soki tozali awa lelo, parce que ça destin Nzambe. Na date ya lelo na sanza oyo ezali destin Nzambe. Parce que le 15 mai 2022, nazaki na tournée ya film nanga Kimbangu na Lualaba, vers 19h, nazwi coup de téléphone. Bazo benga ngai pona koyebisa ngai que Delta Force, bon, bango tu bazo comprendre bien te, mais balobi artiste moko a piqué crise na victoire. Boyebi bino moko na Kinshasa, même tu vas tamponner ou quoi, tout ça, moutako aider yo azate. Mais à cette occasion-là, il y a eu deux jeunes. Namona bango les sauveté. Bayebi singai président Massomo, tomoni artiste moko a kweyi a piqué crise awana rond-point victoire. Nga bibota la bien tout ça balo Delta Force. Na lobi na bango bo sala tout. Bo louer taxi. Bo memaye na ASJ. Bake na ye na butu wana. En même temps na bengi secrétaire général na biso Oxygène. Pona koyebisa ye akende na ndako ya Delta Force. Pona koyebisa ke Delta uti ko piquer crise et que bamemi na ACJ. Et la dame a été accompagnée bamemi pe na ndambo mbongo pona kozongisela ba garçon oyo bamemaki ye na ACJ. Tala monde ndenge zali. Batu bako aider yo parfois boza famille te mais bako bikisa yo. Et Delta à la Moukaki le jour suivant vers 9h 10h parce qu'il était dans le coma. Donc Dieu n'a pas voulu que na 2022 wana atika biso. Et Nzamba salaki que tango ba bengi ngai pe téléphone ezala joignable. Bongo ce que bazwaka ngai te, je ne sais pas ce que serait devenu Delta Force. C'est vous dire quoi? Kaya ya ndeko na biso wana ezala lokola exemple pour na biso nyonso tout. Parce que soki ndenge to comment on appelle ça na artiste, soki rancune soki nini bobenga ngo na Delta, je pouvais dire en tout cas attendez, appelez-moi dans 30 minutes sinon kufaki. Ou bien a dit nazo rappeler bino sinon kufaki. Mais Delta ça là-bas, maintenant, je parle comme artiste, parce que tout à l'heure, nous avons comme foutu là, mais biso, tous en faveur, artiste, même to koufi, to koufité. C'est vraiment un avantage pour nous. Donc maintenant, je parle à un collègue artiste, Delta, kamwa ka oito viva kiwana, et ça, la signification est belé, et belé, et belé. C'est parce que toi, tu as été très humble. Tu n'as pas été compliqué envers ma collègue Nayo. Tu as connu ton succès dans le moment moko boye. Et tu as maintenu au déposaté. Aux exemples, oyezali que olingi ko partager exemple nini Nayo expérience Nayo na ba jeune. C'est pourquoi vous allez parmi les rares. Oye bazana ba troupe de théâtre ou de cinéma ndenge tozo bengela mingi koma kaka yo mo kaka o troupe Massomo mais osala na artiste te ya ko defa kaka mais ye asana ba artiste mingi ya formé ba kei na tilelo yo, c'est un modèle. Or boyebi que tout ça na sponsor te o ko entretenir bana batu ndenge nini. Donc Dieu est souvent avec nous. C'est pourquoi tout ça là ba miracle on a bon monaka. Oh non, Mikolo bozo lekate, on a YouTube bozo.
C'est la volonté et ce Dieu nous aide toujours. Humble, humilité, nayo Delta Force. Et ça qui n'a makamou et belé. Et n'est na outu ko sens à responsabilité. Tu m'avais trouvé pour dire que na groupe ya ANTPC, tu créé groupe moko intitulé ANTPC responsable. Na lobi sala yango a répertorier ba président ya ba groupe nyonso na kati wana. Tala souci ya mutu. Azala ki yo nazolo bana yo collègue ozaki mutu ba polémique te. Quand il y avait un problème, ozako yeba ndenge nini okoki ko komisa ba doléance na yo. Ubi ba problème na yo. Et ça qui ndenge to sala gawana su to yebani to moni ba YouTube to moni to ba caméra tondi awa tout ça ko popo ozo bossa na ke muto ozo le wana asana mwasi asana bana asana bokilo tout ça. Après roya non na ko sala démenti mais bato yo balanda ki yo mokolo wana o dekonaki. Bango te ba ko landa yo jour ko sala démenti. Voilà biloko que je sili sabiso valeur mais yo sikoyo mon frère. Delta, yo zalaki modèle na makambo belé. Na ndenge bitumba ezalaka na batu, bon mingi pe ba yena musala na biso, na ndenge kaka presque 100 idéal mais pour na koya komi la kisasuki nini, to yebi ke to komi na bakan epa ya basi. Basi yo kuna kan wana ya basi ya mwasi kuna, kan ya mwasi kuna bazo fingana. Mais yo osala iba déclaration. Pour ne pas appuyer cela, et au Sengaki, na moko na bango, ba distribuer yo. Si dit que ba pese rôle, na côté oyo, ba pese yo pe rôle na côté oyo, pour nous que on ne peut pas être des ennemis, tout ça la musala moko. Bon, mettez la Delta Force maboko, s'il vous plaît. Alors, nazo soukisa, pour na koyebisa Delta que musala sali et que pambate ndenge balobaka que artiste baza immortel effectivement ndenge toza ko continuer ko lobela o maboke bozo sala maboke azalaki acteur moko na groupe ya RTNC groupe na yeko tuteme lokola Briaki maboke. C'est pour vous dire que artiste akufaka te. Tozo continuer ko lobela ba sans souci ba ndeko na biso nyonso batika biso. C'est parce que artiste akufaka te. Donc biso sikoto sala tout pour que to entretenir réputation na biso. Et si ganyo to kende wana ba mona biso ba toi sérieux. Vous mona ba konzi ndenge bazo respecter biso, c'est parce que tozo ça la différence. Na place ya scène, na place ya ke mutu normal. Parce que ni tozali awa en tout cas ba comédien ko yeba te comédien parce que maintenant tozo na deuil. Et to continuer yango. Pona maman o atiki biso courage o atikali lingala ngo compliqué. Bobeti langa maboko quand même de lingala omoni biso toza ba courage toza ba uta toya awa tozo linga peto foncer mais yoka mabaku tozo zwa. C'est quand même important. Alors pour la maman atikali je pense que biso tokotika yo pété quand il y a un problème o etali yo tokozanga te ko yebisa yo soki yo pe omoni problème o etali biso kozanga te. Nous sommes de cœur. C'est vrai que musala na biso mbongo eza nango te à moins que ça la bakop na yo soki ni no mais musala na biso eza na mbongo te. Le peu que nous pouvons avoir yango na boyoki bana tozo kotsa bana na classe tozo sala bo mais nous savons que Dieu a tika bana na yete et que
demain pourra être meilleur. Nandenge pe tozo bunda na NTPC pour que ba condition na biso ya musala emata. Soko sana ndeko na yo aza député soki nani loba na ye que loi sur le statut de l'artiste. Yango tozo linga ba voter pour que musala na biso mena ekende tout droit. Et bandengani na kosalema ndengani tokoki ko se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et tumba na biso yango na bobetelanga maboko s'il vous plaît. Beaucoup. Là, c'était le président Massoumou qui a pris le mot pour le compte des artistes et comédiens. Président de l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Là, nous passons au mot de la famille. Azozwa Maloba Nakombo ya Libota. Merci Bandeko. Na sepeli mingi na ngumba oyo tozo partager ensemble. Nazana mingi ya koloba te. Po simananga msoza te ya mobali oyo akoki kotsunga ngai. Mais na sengi na bana bokolisa bolingo bino nyonso bokolisa bolingo yebaki biso yaki famille ya ba lion totem na biso eza lion koganga koloba mais toaki na amour ya partage na Kinshasa totikali 3 ya mwasi aza kuna Bernadette ya mibale Mafuta et puis ngai à part grand frère l'aîné aza na France Orléans et puis moko aza na Angola oyo Delta landaki. Quel que soit ba problème ezalaki bana bozala ini pour l'unicité fait la force. L'amour o bozala kanango wana oyo biso ba papa na bino to akina ngo bozala nango pote lokumu ya famille etombwa. Na sengi pe na bandeko mususu bo apporter contribution na bino na famille ya Tiki et puis pour na artiste Mama Ladi azalaki pe artiste azalaki pe ko jouer na kati ya groupe ngane na pesa conseil pa mobali habité ko vani na groupe te avant na ndako osala musana o librement yango wana atikalaki mais bino ba artiste boko mona famille te po eza groupe eza société te mutu moko ya ko déranger bino azate ni côté ya mwasi mais botikala na anifa ndenge bozalaki bosali pièce botinda pe epai na ye pa sala compléter po te botambola malamu au cas où wana besoin ya pièce na komaka bolukinga na okomela bino ba pièce po te bo interpréter. Amen. Merci beaucoup. Tina, Madame Bougie. Donc, pièce auto, où tu peux tourner, Zaki à Kadia Bougie. Donc, pièce koya, to moni hôtel à Salini à mon ami. Merci beaucoup. Nous passons à présent au dépôt de gerbes de fleurs. Il y a reconnaissance pour Sambeli. Père, nous te disons un grand merci. Et au Bandaki Nabiso, cette cérémonie, et nous voici arrivés à la fin par rapport à Eshika Oyo. Nous croyons que tu vas encore nous accompagner jusqu'à la place des artistes.
Et je recommande encore la suite du programme que concerne la victoire entre tes saintes mains. À l'occurrence de notre départ jusqu'au cimetière. Que ta main puissante nous combat, que ta grâce ne nous laisse pas. Console tout et chacun de nous et nous laissons le départ entre tes saintes mains et nous disons Amen. sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.